Le connexion Joël Show, comment on a eu un commis bon, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal pour des cas on t'informe que mes liens sont en bas sous, na likolo, na liste, na salipeka, ça va te faire comment? Douleur wana, oh muninga zoyoka. Non, to comme na pointe sona na bois qu'elle parce qu'on ne connaît pas. Au monde, Joël Show, na fivette mayamba, baza baninga ya kala. Bako kwa kise fivette mayamba te. Est-ce que bango mutaza en vidéo parce que biso ezali kamba vidéo. Mutaza en vidéo to capture to audio. Ozo l'accepter que FM nde mutu asali fivette bon. Ndenge nini yo mutu nanu boke ngana otokenda na ndako nganga te biso mbale. Ale mukoyo komi na likambu no o eza mauvais sort olobake emoki mutabwa kelinga tokenda déjà. C'est que bakenda suko to bokenda pa banganga ba ebisa binoni. Tondi maka te po mutaye aye alele lo biba bini mongo di balarme de crocodile. Aya bandi kolela nga basani pona nini ezara kaka yo. Vieux Zoro mabiala. Je te salue. Abi na linga FM te po na linga ya boya. Nga siko na linga bato abongo. Donc mutu ayini yo po oboya ko bimana yi. Oboya na busoba. Oboyiti. C'est ça. Sikoyo. Et bon so ba invitation na nyoso ba pia ke za rapport ya ki lesbienne ya ki PD FM a kende kaka. Afrique du Sud muta jalouser mutu. Afrique du Sud. Mboka pasi. Siko nini Joël Show nini na mwana mama na yo. Ba ma copine bobenga na ba bato belende ba supporter élévation ba ningati. FM wana kande to mona abeta akara. Mukolo ekoma. Obeta makofi eta bato. Obeta Ponga se comme bitumba na opekisa te. Le quoi a fingi yo lo o se réserva ki ozan énergie makofi. Mais basi to changer comportement. Papa Jania banda théâtre kala, akenda poto kala. Irresponsabilité yo bimasiko. Siko ndenge ni yo kozwa po oye YouTube. Atuna panzo. YouTube eko sarabatu. E na suka nango o telengana. Penye lazab. Ando saba live. Sortez de mon live, azab. Siko ndenge yo koko ya, mwasi ajani. Ndenge ni yo koko ya otiki foye no tiki bana. Po oya ko sala makambo yo bana mike ba penyel basala ki bakale. Po yo amukolo. Nkela yanga ni Black is beautiful for me. I call. Me I say you one is say me today you sabone di bafan tu yankela yangani na la grande découverte TV la grande découverte TV donc la grande découverte TV bafan tu ya Afrique Europe Amérique Asie Océanie partout dans le monde. Na sengibo s'abonner toujours. S'abonner na la grande Découverte TV. Kuna ozoba comédie, kuna ozoba émission, kuna ozoba télé-réalité, kuna ozoba dans ma camunyo sur les kaganamboka ozwango. Oh, continent na biso Africa, pays na biso RDC, capitaine na biso Kinshasa, chaîne na biso la grande Découverte TV. Tezaka yango mokoe, yo mutoza na France. Il faut s'abonner, yo mutoza na Amerika. Il faut s'abonner, yo mutoza na Asie. Il faut s'abonner Afrique et Europe. Il faut s'abonner Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful.
Bonjour, bonsoir, on a internet, tout maintenant sur Berry, ma bien la bouture de la presse congolaise. N'avez que besoin on a nombreux, ça va pas si avec écran en tout cas, je vous aime autant. N'avez que tout balinga kanga sur la grande découverte. Alors beau s'abonner, beau commenter, beau partager, beau aimer. Quand dès que tout ça la tellement bien. En tout cas, avant de commencer, je vais commencer d'abord à remercier les bons dieux. Zambo o asapé singa souffle de vue à permettre à ce que nous allons encore devant m'abonner à la grande découverte, devant battre ça la confiance en tout cas. Sans vous, mon boulot ma case. Merci beaucoup et merci beaucoup à la baronne de la chaîne depuis quelque part. Je te salue. Merci à mon caméraman derrière la caméra, Jonathan. Je te salue, grand réalisateur. Et puis merci à tout au beau en te soutenir spirituellement, moralement, financièrement et puis physiquement. Bobing on a appel sur vos monités en tout cas. Ça nous montre que vous portez à biso vraiment dans le pour tout ça en tout cas les lundi tout solo là namoni to moni pesa na YouTube ndenge epeli moto gel show babwa keli embasu ya lipeka en tout cas le monde est très méchant peu importe ma be ozabe baza ko accuser Fivette Mayamba. Je suis avec ma consoeur qui est Mokib Melea Mazuka to remeka un peu ko sola un peu naie sur maramsusu eko eli Jani moi ça boy Jani sur bato bazo ba n'importe quoi mais avec ma consoeur nous allons un peu analyser nini oyo to ko loba enfin que ba femme mariée to loba ka Jani te mais nous allons trop compte vraiment na ba femme mariée oyo soki mobala kwei pourquoi ba robo ya mobile pour mobala kwei a suna possibilité. En tout cas mon cameraman fongolanga déjà plateau Nemba Melea Mokib. Bonjour Beryl Mabia la bouture de la presse congolaise. Bonjour à tous les vrais youtubeurs. Je vous aime beaucoup. Barbine Mongo dit la fille qui dérange à la presse. Presque à Katalé à la guerrière. Aurélie Vangoula, maman des garçons, autrement dit l'ambingazor de la presse congolaise. Sénateur Louté Telobo Kotripé Tony 5D, je vous aime beaucoup. Et aussi un grand merci à celui qui me conseille chaque matin, JM Jean-Simon Tombo, l'homme capable. Merci aussi à mon père Ada Apollinaire Mazuka. Merci à toi aussi d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup de m'attoutou au conseil. Bisonde quand on doit spirituellement, moralement et puis bozarona financièrement pour nous soutenir l'œuvre en abisso. Car on est là qui n'annonce n'angai tomoni tout va dans le dossier à Jaël Show Mbasu. Tout va dans le sola Mbasu Mokib na YouTube oyo to bi ke ba rendre zaralango ya YouTube. Et comme tu n'as pas vie privée, tu peux dire quoi à propos de Mambo et de Kanvi à Jaël? C'est désolant parce que Nakala, et ça qui sont remontés maintenant maladie moro abanzoko, on est venu ça makolo. Ozo qui m'a ozo quand c'est une sorcière, c'est un sorcier ou peut-être à Kende Koluka, à ça la moninga ma bé mauvais sort, ils ont gueulé quelque part pour que c'est un problématique. Pour bablo qu'on a tué bien haut. En tout cas, même la Bible nous dit que la malédiction sans cause et un effet. On suppose que ceux qui mauvais sort mon boto cause moi ma bé comme Elio. En réalité, aux gens moi-même au noir ou ça là qui est font leur porte. Mais les lots où on monte ma bé comment développer à niveau moko, je n'arrive plus à comprendre. Dès qu'on a besoin Jaël Show, comment on a yé commis bon, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal pour des cas on t'informe que Melea zana mbasu na likolo na lisu na salipeka ça va te faire comment to mitesco na place nae douleur wana o muninga zoyoka non to comme na pointe sona na boakeli parce qu'on ne connaît pas to mitaka na place yo poto la biso mitia na place à Jaël Show ata soko yiba ki ata so saki nini ata soko finga kina ofinga mutu. Est-ce qu'il faut qu'il y ait comme un niveau bolukana pour on est à maladie à soloté naminga ngande balobaka oh ce sont des infections en réalité et ça qu'infection te bazoraka ba antibiotiques pour c'est ça les plaies il faut soigner makila mais en réalité ce sont des maladies sataniques oh ça que mutavandi a lingelo a nyongi mote mesuki habité na suna posa mona été et puis tant que l'amour qui n'a tongo au sokolima na ebite sope ba sambelaka au sokolima oke place morobo o yebi kende na keboye na kesa Mokib ma be mokeipe pour gagner quoi à la fin pour gagner quoi yebisanga lelo batu misusu na Facebook na WhatsApp na YouTube awa ba fingana akufa ta sala boy mutu ane sa akufa yo zwani olongwe YouTube te okomi na chaîne nete olate longinete ozumbongo nete ozuba fan na été
Siko, à quoi bon to continuer à kosalaka mabe, kosalaka mabe, kosalaka mabe. Moi je trouve ça bizarre. Eza kozanga bolingo beril. Ce que je veux vraiment que nga naza mutu na na makila na na mai na linga te lisapina ngeyo kapasi. OK pour ça la muninga te. Mais tant muta koma déjà na point ya okendo boa ke la muninga maladie. Et aka ndenge mo makamba ba poison, makambu nyonso mabe tozo mona, oh ce n'est pas quelque chose à encourager, tout ça vraiment passe. Oui. Ok, na ba abonné na biso moni vraiment un moki ba lebi et ça là vraiment pas si ça a bête. Mais ton moni ba accuser beaucoup plus Fivette Mayamba. Déjà depuis que Zaki donne poison ba kizaki Fivette Mayamba, le lot sous ce comme comme ambas ba ça quoi accuser ka Fivette. Ba accusation anande tozo boya. Au moni Jaël Show na Fivette Mayamba ba ça ba ninga ya kala. Ce qui na lobaki ke ko boa que la muninga maladie za mabe eza étant eso humanisme so sala o comprendre que loko na ko sala te. Mais en réalité bako ko accuser Fivette Mayamba te. Est-ce que bango mutaza en vidéo parce que biso eza likamba vidéo. Mutaza en vidéo to capture to audio. O ezo l'accepter que FM de muto asali Fivette bon. Au moni Jaël Show na Fivette Mayamba. Ngande na sala étude na nga na bango mbali. Na ko kozwa para mutute mais photo lo bara makambo ezo mona na eza palpable FM aza ba genre bato yo ko sala mutu mabe eza passe pona ba accusation nyonso bato babanda oyebise banda poison soit azaki pena bato basala bato mabe facilement ndese a clash ndenge Jaël Show lobaka mais il y a ses réserves quelque part to lo ba ata mabe eza FM aza ba genre bato yo ato salinga mabeki mwana mame esala o comprendre pena kete o aza master nanga tozane na batana ba contretemps azo ko se réserver et loko ezanga pa Jaël Show yaza ba genre bato so seli kamba bo sembola munyo so bo sani ba momanya so bolekisa siko bato bazo ko accuser FM nanini. Non, mais le parce que yende azara déjà na FM a jalousera quoi FM a kena libala CP la té de batie ba traiter de tout. Ce qu'on a dit, hello, Nino FM a zangi ou ezapa Jaël Show. Nin, neti nin. Tout le barapé non moi vérité. Baro ko se jalouser na nin. À moins que ba yebi ba bilon na ba on misusu ba salaka. Bon dans internet c'est comme ba tumusu ba zo swana na moi mais ba yebi bitumba ne sike utelaki. Ozo mona basi mi ba le ba swana mais ba yebi bitumba ne zo swana sa bango uti wapi. Biso to kokota na te mena vie réelle. Oh biso to mona na réseaux sociaux. Jaël Show na lande lobila ivanenea photo zaka e moko batu na conscience ngaso na ebisi yo bairil eloko na ebisi ko ebisa mutute yo bombi après nga mona yo betangu toza no ba réalité o mona nga nani na zoba na fimo sans esprit na fimo ko oya ayebi ko maîtriser makambo te ndeni nga na betelo na ebisi yo bomba après nga mona yo bimisangu. Donc nazalé na besoin yo oloba pour me commission loba mutabimisi likambo yo beril et ça en sens temps bamba swane zelelo eze musu eze na makoloti wana pesa ki ka Fivette mutabo donc Fivette ndaza bongo yebi place bateka poison yebi place baboka ambasu ayebi su place nini c'est tikali ba oloba ke nzemi kinganda longo la Fivette mutapesa ki ekisi donc Fivette yebi ba bisika nyonso okosa mutu mabe ya yebi te. Pour nini? Pour beta akara. Pour mso FM on pas ko lobate to expliquer ya lobato ndeni. Et pour mutu nature ne ba changer raté. FM azo ko se réserver pour azotala tozala na eto lala na eto liana eto melana e c'est ça. C'est pas dit que so yo FM azara mutu morboé pour le monde ta memela karma e ozete to tonga to ça non c'est leke. Mais c'est ça. Ingasko na linga bato abongo. Donc tango lobate to kanisa pete ayo loba po biso tozo accuser. Moi je préfère na FM po elobi atamo kwata micro o ezo comme ça batu bilobela. Aloba ne kate. Comme ça Jaël akende pa maman ayebisa ki e wana po akendo se son na Congo central. Ba place nyonso akenda ki to yebi. Na minute maman on passe ça kemba so a omona na soute. Mais dis-moi tu es besoin en Congo central. Loko eza FM ntabo akaki. Bato na pe batu na papa, maman au moins ndeni to boaka to zone ça to yebisa bango zongisa.
ayebisa bango 40 so ye apesaki 50 ye aloba bazongisa 100 mpo pene ekanga makasi so eza na lipeka moko fm eza mapeka mibale aza abo mpo eza na sens te eya na sens te ndenge nini yo mutu nanu nga na oyo tokenda na ndako ya nganga te biso mbale alemuko yo okomi na likambo no oyo eza mauvais sort olobaki emoki mutu abwaki elinga tokenda deja seke bakenda siko to bokenda pa banganga bayebisa bino nini tondimaka te mpo mutu aye aleli elobi babini mongodi balarme de crocodile aye abandi kolela nga basani mpo na nini ezalaka kaka yo bato mosusu te mpo wani Joël Show aza mwasi lokwa biso nyonso toko kofinga ye te toko kofinga pe FM te mais c'est question seulement bazala ba responsable Joël Show aza na nini oyo ko complexer FM aza na nini oyo ko complexer Joël Show. Non, bazo quoi qu'ils FM parce que babi depuis Joël Show qui est dans Afrique du Sud, FM a déjà jalouse, c'est une fille jalouse, à jalouser déjà ya bakala. Afrique du Sud on est habillé combien? Yebisangi za combien? Oh FM on a 500 yo qui l'Afrique du Sud, boni pe boyko. Boni. Ba voyage je soto kenda biso nde to dépenser. Ba tumsu pe ba benga biso. Est-ce qu'il faut qu'abaya ka ko relater à vieux Zoro mabia là j'étais sali abi na linga FM te po na linga ya boya ngasko na linga bato abongo donc mutu ayini yo po oboya ko bimana yi oboya na biso oboyiti c'est ça sikoyo et bon so ba invitation na nyoso ba pia ke za rapport ya ki lesbienne ya ki PD FM akende kaka Afrique du Sud muta jalouser mutu Afrique du Sud mboka pasi kuna bato akabate so akabelo ebele $100 aomona ngo ebele 100 50 côté ebele beaucoup nana 50 monyo 50 siko yebisanga nga na comprendre bato mosusu te mokolo toko développer mentalité na biso même bambaso ba poison ici là mukoto yeba ko comprendre que eloko nga naza nango na lia na kimia po na zwango na makila te na bomi mutu te oza kimia yo ke voyage yo moko comme okanisa ke mutu aza jalouse na ona nini c'est que voyage yango ze ya ndeni ya mosinjo to eza voyage ba global ke to beta match biso na songa na boyi nanga yango zo banga ke na opanza sango bato basakiza raponi est-ce que pena FM daza bongo passeport est à 250. Attendez, bah quoi ça c'est comment 90 250 au salis 500. OK, nous fout bien non. Si quoi ndazana $1000 te FM azana ote. Maman Gucci. A so que la biso bilamba chaque jour a biso azongela te mais place na pas sala mabengela mbana ngapoza ya ngafuna zongela. Si quoi nini, j'ai Show nini na mwana mama na yo. Ba ma copine bobenga na ba bato belende ba supporter élévation ba ningati attendez nga na zana yo boyi zam koloko me lever pour comprendre emoki ba solo so alingaka peut-être biso to mona ka ba so na même muso so sentir de kolanga wa komi na level moko boy azo supporter ngote enclencher guerre pona ni bolibo kabwana ata so bo kabwana fo mokile yeba biso to sila na bato mususu bato ba yebite na Facebook a commenter photo no répondre pe merci moi na mère merci père mais yo na yebo fina mais siko point ni bino bola ça immaturité boyaka ko funda naka d'abord même makambo so bomemi na l'état ne connaît pas la sorcellerie yo zo na makambo amba so funda mutu o akize mutu FM wana kande to mona abeta akara mukolo ekoma aobeta ponga so comme bitumba na opekisa te le quoi a fingi yo o se réserva qui aux an énergie à makofi parce que les ketchup a ça les missions yemoko personnellement a d'être déçu parce que les ketchup lobby na dossier oh ya poison j'ai le baka batika kwa kize fivette mayamba mais dossier en bas ba eze ba ye ba mida ba ye ba beza fivette sûrement YouTube en ezara yomoko finalement il passe na robenga il passe tinda message ya au moins tana dossier poison so tobito zonga sima na lundi audio na live anene ya voix Joël Show ya nde naza bwana pena na poison confirmé
kutu nazolinga te bato bayeba naliaki epa FM elaksini sikoyo nga atindeli voice kende na abo eza vraiment Beryl eza pena confirmer poison hein mais na olinga na nga te bato bayeba naliaki epa Barbine message ni na pied yo ke nalie poison pa Barbine sikoyo ata so yo kosa hypocrisie olobaki to akizeli ete mais nene abombaka ba voice wana lokwa ebisa ke mwana me akoyebisa mutu te abombi na suka yo kopwata nene ya pa ye nango po eza bongo na féliciter penza bato ebele nde bazoko se retirer na ba bêtise nene alobi asa suna tan bêtise te ami pesa na eta na ete kabilamba na ye asa ba faire na ye bato a conscience nde to luka po to lembi omoni mukopena muto ya ka yo ke ngana tselinga poisson abzu mobile nanga to bete kara autika mais lokwa biso to commence lisolo ezui lokwa ngana mutu na yo katali ya boya to sanga lobi ke mutu ana lobi na Beryl mabe photo démarrer mukoto katango oyena dossier no peno moni osela live yo mo bato ba commenter oyoki su na chaîne mutu musu to obi ondeni elekibo mais lokwa to zaka wana sima ya buzoba live 4 heures du temps pour finga no ka mutu 3 heures du temps ozo apporter l'autre côté na société kama finga ba critique pe biloko on to lobelani éphémère des choses éphémères nga na simba ki sac à 2000 na lata ki bilamba $1,500 après nde ozo royaume des cieux nde yo na paradis kombo ekomami pena ke Yesu tango azo ya zuyo orolobelo o samba ta zu atokuna la réserve de Dieu ils en sens te yaya penini basi na basi yango moni confiance susu ezate toko vanda no bweme lisolo nanga na okufa na lokwa Hitler nzoka nzamba tse biso tozala mibale poto koka ko partager mais nazo banga na obete la prise kalikambu nanga boy na pesi mukongo ayebisi Beryl na pesi mukongo apesi Aurélie na pesi mukongo ayebisi Tony 5D sikoto ke wapi tukomoswa na banyama tokoma kosa ba testament nano kufito za likambo ko komi na testament tse na valise comme ça mukolo kufa ba pandi ba bia kufeli nde boye apo balobi bungo bando sola na batute po o sola na nani po lobozo kele zuwa o sola na nani yango monika biso nde ba kongole to zaka mingi o voyage bombi po o banga so beteli moto ailleurs comme jalouse na nini po biso so mokili mobimba nde biso to revaro kende robe bango pe lobi na ndo swana mutu moko ebisinga je suis pas joyeux parce que papa ne veut pas que je vienne au Congo po ye kuna nda botama na France mutema neza bien te nyoso mona na TV posa neza aya aw siko yepe kuna so nga sa voyage ya awa obeta lisolo te po ba jalousie azo ya Congo esa maka biso bato azo to okende batakuna ko biso ya obenga oza mtotinde loko na okende uzumona to longola mentalité wana to comprendre que les voyages c'est normal les mariages c'est normal les boulots l'élévation tout est normal mukoto ko normaliser makambo wana nyonso mbasu esi la poison esi la kanga data lelo. Ok, merci beaucoup d'avoir abonné à l'épisode où on va vraiment dans l'isolage parce que ça fait très mal. Aza une parmi nous, mais et là comme on a dans le bar on a battu en bas sous ce qui me bat se yeux peut ou mais les sali et fait pour y marquer. Parce que même bateau va traiter en bas ce bar ah yo et ça non le tete yo y a problème té mais ce que les yeux fandi c'est que yo pour y ou bien place pas contre beaucoup en tout cas tu continues moment dans l'isolage ya Gianni le indi Gianni moi c'est aboyi na yo kabarambo kala YouTube moi ça boyi mobile na yo kan super Gianni toujours les femmes c'est décevant c'est déshonorant parce que biso basi toza beaucoup plus ba matérialiste biso piande to banda kota la papa Gianni faut benge papa ngana otala papa Gianni mame pelana o abando ningana na mame jokisana no moi amke tozota la film na bango les enfants d'abord o bazo we l'héritage toi non ba amiki tinde to komba mama mibimba boso pe ko bota to pesi Gianni bakoko akoko za l'instable akoko za pena irresponsable je ne pense pas biso basi tozara na biso ka bato mabe
yango mibali nyonso bokutana basi na bino balinga bino pour de vrai vous protéger bango makasi. Moi si akoko changer en une seule seconde a changer le opeko après na suka tunyo pe opesa ngani. Mais ata bana o ya tindaka mai wana sans mobile alinga azwa bango ti. Olinga pia onini. Yebisa ngolingo apeso nini. Donc likolo ezaka kuna kitana se ekangama pour moi ça comprendre que mobile na biso moko nde mutu yango zo mona bombande zo ko se multiplier yo tango zo dénigrer mobile na yo wana et ana fi mo bo envia mobile ya bongo tango ke kuna zwi kimia awozonga poani ata to pesi concert ata to fingi kindumba jani kindumba apo kindumba ebo awozonga te parce que yo za lokwa nzube akena mousse mais basi to changer comportement. Papa Jana banda théâtre kala, akenda poto kala. Irresponsabilité yo bimasiko. Irresponsabilité yo ko bimasiko yo na nini. Batu mususu nga mekyo swana tantine moko abena tanga nga kombo na ete abi. Jani c'est un courageux. Asara misalo même ezo balana na santé na été na ki munene na wana mona pena bien manto na e abimi ake kayu siko azo kamande moi swana lobi ke Jani za gigolo Jani ne fait rien Jani boy na boy attends moi ça timbeli YouTube te pas mi kolo comme kaso fongoli YouTube miso comme star oui kaseta liet ki star eza mabete. Mais dans le bakango toujours il faut faire la part des choses. Yondo za bonanda kuna bino za star te. Nanda kuna bino za na fan te. Ba fan no ba o batala rabiso. Ba to ba linga ko ba o se la berila lo bakaka. Pa na biso combien de fois ba mona biso ba ma be pone tinga sona nanda kuna za kana chambre. Yo pe no so la na ba tuté. Mais un monsieur tombe au bana sola na batute na un monsieur une de temps na fan na téléphone donc na sola na batu mais bango mukie ozomoni siko ndenge ni yo ko zwa po oye YouTube atuna panzu YouTube eko sarabatu e na suka nango o telengana penye la zap ando sa ba live sortez de mon live azap azawapi nga ta bisika nyonso to okende ete ya rabiso bayaya o babebisaka na YouTube totalaka na suka nango babala so babota na mibali na bango moko so babota bana ngo baza normal ba calme na ba foyer na bango so babala ba calme na ba foyer na bango ba mabe na bango ekolaka bango te siko ndeni yo koko ya mwasi ajani ndenge ni yo koko ya otiki foyer no tiki bana po oya ko sala makambo yo bana mike ba penyel basala ki bakale po yo amukolo jani akoza na mwana le roi abiso mwasi le roi abiso te donc yo ndo za bongo za pe mama na biso ndeni yo koko ya na bêtise o penyel la sala o efuteli esukisi ene lo côté yo oye la biso. Mon père m'a toujours dit, Méléa, tu ne trouveras aucun homme qui prendra soin de toi comme ton père. Personne. Personne ne pourra aucun homme te donnera ce que toi tu cherches. Si tu as besoin d'un homme comme ça, va, déchire un papier, essaie de dessiner et puis tu mets les vents. Au sali muto ayo moko kati papier au dessiné auto sakana na ngwana tse sko mo pepe o komisie mobali nayo wana ndo koyebisa ina lingaka te o finga ngana linga to beta na linga o piambongo mais so ça kaka muto auti na mentalité na famille muso yo pe na famille na il y aura toujours des guerres. C'est question seulement d'être humble et puis d'avoir la patience. Parce que moi si oyo azan expérience à libala ngongini ne suye po ya ko sambusa mobali bana o bango babota ngaso mama na nga fingi papa na nga d'office surtout ndeka na linga papa makasi na bosa nyo non ndi mapena baloba mwana za moi je m'en fous okoko dénigrer papa ta c'est grâce à lui que nous sommes en vie papa lobi buzo bana ote yo koloba pona nini la femme là Jani c'est une parfaite femme basa poto ngo pe boende ni nzambe eza nini yango
bauta apeka akini ata biso peso bamemi biso mona tokebe bakuna e ana virus mo bwe bapesa akuna mwasa comme impoli tondeni po mibali apoto ata baza mabe bango ba 30%. 70% basi mutu ba mabe siko mutu loko ajani non to yoka lisolo na mbanda te o akangi ye na mwasa sali boye non to parcours né na théâtre ya melo moi mabe pe non to papa jani za lokola papa Alain eza pasi peno yokela ye o soki likambo nini ndeni yo yela biso ka dossier irresponsable tondimo te tondima yo te. Et je pense que même hier, mon papa Gianni a regretté. Mais biso to na leçon en repé sa moi suanate. Mais oyo blandina biso il faut pas retenir que papa Gianni s'il était vraiment irresponsable de moi sur esi atika depuis kala. Loko la bazaki ba boti bana bakole yende ko expliquer biso esa chaîne na fongo le lobiyo. Aoluka bezna ba abonné tout eza azu mobile moko boy soko juste de mobile moko moni aleki mobile no na mbongo luka ba méthode mususu ça l'effort so bobimi na filmer otikela Gianni téléphone akango na téléphone ozaki osa soni na mobile po akoboya yo po ni fo yo fingai po ni fo yo dénigrer et ça bien te basi vraiment il faut tout changer. Ok, merci beaucoup d'abonner na biso toti vraiment ko solana un mokib en tout cas to commis vraiment ko chiter na émission na biso na bi ke boyo qui est à lobby à cœur ouvert alors un mokib mot de la fin pour na Jaël Show à sa souffrance peu importe tout ce qui peut arriver pour l'instant non pas ça nango lobby na ratayo so yo la kufi to rara rip mais message no ko pesa et puis moi si à Gianni. Bon, surtout pour Jaël Show, beaucoup de courage. Non, tobela na biso mba souté. Tobela na biso ba maladie nyokola ba tutenga na bela ngote mais du moins na yebi ke batu ba remonter ma moto. Oh estomac oh boye. C'est question seulement yako azana pensée calme. Surtout nga na bandolo bane chaque jour plusieurs façons dans ça l'analyse na atika makambu ya oza un problème na yo na muninga moko ke obet. Chaque nabiso moko ya kitoko ya malamu la grande découverte TV. La grande découverte TV ozala na poso seka, ozala na poso bina, ozala na poso tabemi soit bien. Ya kaka na la grande découverte TV. Omona babilo kwa kitoko mona bébé Giscard nazala wana saki zonzamba sala. Mukolo na kutu babenga nanda kukangrave. Leki nanga mbala lia fufu nanga. Ce qu'on a demandé quoi bâti sur les boules à coloter c'est pas tant ce qu'on t'a des boules bino bo c'est quand on a là na quoi la grande découverte la grande découverte et ça c'est nous comme l'amour et ça c'est ne kitoko ndeko mo côté na biso apandinga sangwa betinga akandinga sangwa partout baby ke abetinga atabino moko to bundana mtu na iner akainga catch na bundana fungula catch na kokita na akipongna la na ngate